bazongisa ngai na bana na ngai na mwasi na ngai na zonga epa na biso awa nakokufa na bana nakokoka mboka oyo te mboka eza mabe makasi mboka eza mabe makasi navandi boye naza na papier te naza na mokanda te mboka ya bantu so babumi ngai bana nga bakokende wapi. Donc puis Afrique du Sud dango kuchango eza ndeni eza malamu to eza mabe. Eza mabe eza bien te eza mabe makasi eza mabe kotambola bien te batourne ngai bantourne ngai namoni naza na eloko moko ya kosala te bato baza na arme bato baza na mbeli na kosala nini so ngai naza na mposa il faut namonaka papa journaliste Patrick so na bengi ye il faut nga respecter na ebisa ye makambo ezosalisa biso mais parce que awa nazosenga bino kwa difficulté ozana bisika kovanda te musala ezali te ozali na bana ebele yebisanga nano avant na tuna nano lisungi bozo vivre ndenge nini siko bana bazoli ndenge bo vivre ndenge naza na eloko te soki mwasi asalika na salon akozwaka eloko tokolia soki mwasi azwi te asali te tokolala toza na place moko akokende te. Batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino pe boye malamu na kati na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata ya mayangani pe ndenge bomoni tozali toujours na kati ya Afrique du Sud na Cape Town précisément pe bisika biye tozali kokende kokutana na ba congolais oyo bino boko benga ba diaspora na kozwa bino ngonga mulai te pamba te bomoni na vandi na moko ya bandeko na ngai congolais azali awa pembeni nanga. Mais biso lokola mayangani na politique ezali mezo media bisika biye tozali ko memela bino ma ya politique mboka na biso en même temps bisika biye tozali koya pona ko memela bino ma ya ba congolais ya diaspora précisément ya Afrique du Sud ndenge nini réalité ezali ndenge nini vie na bango ezali ba difficulté nini bazali kokutana nango pe ndenge nini tokoki ko zwa solution pona kosunga bango na yango nazoke na lombango epa ndeko na biso avandi pembeni awa mbote ndeko nanga mbote papa loba mwa makasi po baye bazolanda bayoka yo kombo na yo nani kombo na ngaza Fiston Matanda tozali awa na mwana mboka Fiston Matanda tomoni awa aye ko luka biso abengi biso pamba te numéro na biso ezali partout tosili na koyebisa ba congolais te bisika nyonso tu bozali na posa na lisungi na biso bobenga biso tozali wana pona kosalela bino tozaba na misala na bino tozali na pona kosunga na bino yango mwana mboka Fiston Matanda abengaki biso pe expliquer biso problème azanango azali na posa ya soutien ya bino ba congolais azali na posa ya soutien ya monsieur ambassadeur ya République démocratique du Congo azali na posa soutien na bino ba structure nyonso tu oyo bosungaka batu oyo bazali na tango ya pasi mais sengeli expliquer biso nanu to eba lisungi yango azoluka ngo ya nini epuis pona nini mwana mboka te mais siko yebisa biso to ye awa pona koyoka problème na yo koyoka histoire na yo sima ya koyoka yango ndeto beta mbela to eba nini tokokoloba posa na ezali nini yebisa biso na lisolo na yo okomi awa na Afrique du Sud ndenge nini ozali na mbula boni ou bien combien de temps en Afrique du Sud et puis Afrique du Sud dango kuchango ezande nini eza malamu to eza mabe eza mabe eza bien te eza mabe makasi eza mabe kotambola bien te esali combien de temps ozali awa na Afrique du Sud 8 mois ou bien une année 8 mois 8 mois mais sikoyo mekana nko ebisa bandeko na biso bazolanda yo nanga etoeba yo okomi awa ndenge nini ozalaki kosala na Congo pe na Congo uti précisément wapi si mabalanda yo bayoka yo ndeto bandeni na koloba makambo susu zala à l'aise beta lisolo na yo normal ya ngai na vandi na Congo papa nanga akufi so papa nanga akufi na moni papa lek na ngai akomi na mboka na biso wana azoyebisa ngai na kati yo maloba te kombo papa na yo nani
Et puis kombo papa leki na yo nani? Ya kombo na papa nanga zali Malumba Robert. Malumba Robert. Ah, Malumba Robert. So kombo papa leki na yo ya kombo na ye nani? Yawa eza kombo yawo ati muntu atindi ngai eza Malumba Robert. OK, mais papa na yo akufa ki kombo na ye nani? Nyangwila champion. Nyangwila champion. Do tozali akosola na mwana Nyangwila champion bino batu ya Congo Kasai précisément bayeba ki Nyangwila champion tozali na mwana na ye awa Fisto Matanda et puis olobi papa leki na yo kombo na ye Robert nani? Malumba. Robert Malumba. OK, papa na yo akufi et puis omoni papa na yo Robert Malumba ye na Mbujimai et continuer asali nini tango ye na Mbujimai. Papa Robert Malumba komi na Mbujimai azo ibisa ngai o ngai na komi awa pona na tinda bino na Afrique City. Me ngai na ituniye papa ozotuna ngai papa kufi sikoi. Mais parce que yo zo ibisa ngai o nazo tinda bino na Afrique City. Na Afrique City wana na kosala nde nini ngai naza na bana ebele boy. Mosala nini eza kuna. Père zo ibisa ngai te misala eza na Afrique City ebele so komi na Afrique City bakozwa yo komona ndako komona biloko nyonso na kati soki ovandi dans 3 jours okomona muntu zo koma place wana zo mema yo kopesa yo mosala. Tokoti avion. Akoti biso na avion tokomi na Lubumbashi. So tokomi na avion tomoni mas na ye amemi biso tokomi pa na ye. Tovandi pendant 1 mois. Na Lubumbashi. Na Lubumbashi. O tozo zela kaka chauffeur ya track. Ozalaki en contact na ye tant ozalaki na Lubumbashi. Na Lubumbashi tozo solo na ye bien makambo nyonso tozo panda bien to solo bien. Parce que chauffeur ya track akomi amemi biso to ebinzela te. Zela nanu na kati yo mamuke amemi bino yo na nani ozana mwasi ozana bozalaki combien pourtant ozolo amemi biso ba bazolanda biso ba comprendre bien. Amemi biso na toza na mwasi na bana 6. Ngai na mwasi toza 8. Ya amemi biso tokei tokomi na Djebour. Toyebi mboko tokomi te. Mais totelemi chauffeur wana kitisi biso o telema place oyo bakoya bakozwa bino. Moto nana azubi nana goyo kozwa biso. Wote bokita wana sali musala na ngai esibi. Na bengi père azoleka téléphone te. Na bengi lo Robert. Azo benga ye azoleka te. Na bengi lo azoleka te. Soto vandi tolali place wana tolamuki na tongo na bengi ye téléphone azoleka. Nazo tunaye papa mais parce que zo tinda biso banto na mboko toyebi langue te toyebi place tozo kende te toza na muntu ko diriger biso te. Wote bo vanda kalma place wana bo telema place wana bakoya bogozo. Ngai nayebi place tozo telema to kende place sozo telema na kangilanga photo place eza otindilanga photo wana na Djebour. Na Djebour. Na kangi photo na tindilie place to telemi. Tomoni muntu mususu akomi na jeep na billet ya bis. Amemi biso akotisi biso na bis. Tokomi na Cape Town. So tokomi na Cape Town. Tomoni ndako ya biso te tomoni eloko moko te. Siko na Cape Town na bokendaki boyebaki muntu bien bokendaki kaka bongo pe mutu amemaki bino a déposaki bino wapi? Te tokomi tokiti na agence ya bis. So tokiti mais tomoni ka muntu moko ndeko mususu totali ndeko wana zoloba kaka lingala. Mwasi na ngai azui abengi muntu wana atuniye toza wapi? Azo ibisa mwasi wa toza na Cape Town. Toza na Cape Town. Ye muntu wana zo tuna biso bino bouti wapi? Biso to ibisia to uti kaka Congo. Mais bouti Congo awa bokosala nini? Bino bozo bandeko awo biso to ibisa toza na bandeko te. Mwasi na zembe boy na bande bele boy. Awa mboko bazo chapa to bambeli bazo botola bantu babiloko. Mboko eza mboka bien te. Muntu wana amemi biso a dépenser mbongo na ye to mati mutuka tokomi kaka na quartier Epiveli. Vale o ezali na Cape Town précisément toza déjà na Cape Town bandeko bolanda lisolo malamu. Toza na tokomi na Epiveli to vandi epa na ye. So to vandi epa na ye muntu wana zo ebisa ngai omoni mboko ezalaka bien te.
soko yo zana bana boy belé boy ah okolelao soko zana bana mi balé ça bien mais parce que bana yo wana ah ngana tuniye ah soki pourquoi zolo babon oh ngana zo ebisa yo clair so moni ngana zubino na chabino na ndako na ngai soki na mboko komona muntu kozwa ban muntu na bana belé boy na mwasi acha na ndako ti ngai na zuyo boye pona nini yo ozande kona ngai ya Congo ah azo ebisa ngai yo vanda na ndako yo tokei place ya musala o sala mol ah musala nini tozokeni tokomi na mol o fona tele maboye na munyu wana fo benga kaka mituka boyaka kam ah obenga mituka kam ndenge nini o benga mutuka na sima soki ngai na za receveur zo benga mutuka yaka na sima do soki moto aye na mol ko somba parquer mutuka na ye asilisi alingabi ma obengi e po apesi au moins quelque chose soza so na bengi ba pesi ya ba pesi ngaka eloko muka mbongo po ya muke ba coince mbongo amabende ah na ibisi bango mbongo eza combien ba ibisi ngaza 5 ah na telemina munyo ti na zuka verend ah verend oyo muntu amola wana zo telemina ngai te fale opesa ngai 35 grand na ngai na place ah na ibisi ndeko soki naza na verend ao so na pesi yo verend oyo e pa na ngai bakolia ndeni to na ngai na koka musalo ete na bimi na verend wana so na komi na verend na ndako na pesi mwasi na ngai wa luki ka fufumuki bana basali balia na vandi ndeko wana na ibisiye moto musalo zo pesa ngai eza musala ngati awa na moni batininga pona babu mangai aibisinga zela kaka na lukila yo musala mususu alukilinga musala ya secret jour alukilinga musala ya secret wana bakotelenga na site wana butu ambeli banani bakotelaki yo bamuyibi babandi bakuti na site wana bambeli babotolenga chombo na ngai bakei na chombo so babimi bakei na chombo na vandi boy na tongo na bimi na kei na ibisi boss ah place ozotinda ngai oyo ngai moko na kosala bien te il faut botinda biso de mibale to kosala bien to wana lobi te il faut bosala musala sa teza ya muntu moko ah natali nazotala na lopango wana nazo karteka eloko ezate ah au place oyo nazo vanda boy ah bazo boma batterie oyo ya ibisi ngai te vanda calma soki mwa oyo esili ba mwa mususu wana na kotindela muntu mususu mais na concentré na lobi ofo soki nasilisa mwa oyo nazwa mbongo na futa ndako na concentré ti na zimbongo wana na futi ndako depuis na futi ndako wana mais na moni kama misale eza ya secret wana eza ya mabe ah na tuni bantu moto est-ce que misale eza boy na quartier na bino eza boyo ba ibisinga te au moni place tozo vanda toza na location okomona musala bien te soko za na likolo ah okomona ba misala bien ah moto place bien wana na koyeba ndenini fale o me mangai jour moko tokende to tambula place wana ndeko ayebisinga mbo tozokende dimanche ameminga dimanche tokei place à Belleville na moni quartier à Belleville ah moto quartier yango ya kovanda soki quartier bamindele baza ebele boye me bamisala eza bien soki omoni ozwi musala oyo bakartier na biso tozovanda eza misala bakongolais baza na motema bien te soki ozosala musala boye soki jour akofuta mbongo eza ma problème moto azoyebisa ngai te omoni quartier tokomi oyo ya nani ya Belleville ndako eza cher cher ya combien moto na ngai oyo yaka toto na ndeko na ngai mosusu eza na palais kuna tokei kuna atuni ndako mboyi ya mobimba na kote wana ya parking ya mituka atuni ndako wana bayebisi ye ba 3500 rand. C'est là 3500 rand eza à peu près 100 quelques de dollars, 180 dollars, 175 dollars. To continue. Ya. Nayebisi ye boy.
Ce qui te monte concentré, ce que mbongo, ce que commis place où tu vandi. Ce qui m'a vendre ngai moko na ndako te. Il faut to vendre na yo na kati na ndako wana. Yo na chambre ngai na chambre, tu utiliser salon moko. Mais to bunda quartier wana to kozwa misala bien. Ndeko zo ibisanga te moto na ngai na kende kuna te. Na ibisie moto na ngai. Place na kokoka te. Na kokoka te. Babi misinga na ndako wana. So babi misinga na ndako. Na moni mas na nga moko. Eza ya ipa na biso. Na ibisi etala boye azimbongo na ye apesi mbongo na ye 950 terrain. 950. Balexinga place eza ndako mususu. Na komi place wana na tuni mu kolonda ko wana. Ndako eza kombia ibisinga 1300. Na ibisi nazana 800 rent kama boko. Parce que il faut aller na kota na bana na vanda soki na lukila yo mbongo na yo mususu 500 na yo nazo pesa yo tokoti lelo to sali 3e jour depuis bokota ki place wana to sali 3e jour lobi na vandi na ndako nazo pema na ndako na moni ba bandi ba komi na ndako na nga wana ba funguli porte bana nga bazali banda bamoni bantu bazana mambeli bazana ba arme bakoti na kati na ndako kingai na koti bakoti na ndako bana nga bazolela kaka libanda papa bakubuma yo papa bazobuma yo papa bazobuma yo wana na erne toza ba 16h30 na lamuki boy pa Nathalie ba tourner ngai ba entourer ngai na moni nazana eloko moko ya kosala te bantu bazana arme bantu bazana mbeli na kosala nini mwasi na nga eza te mwasi aza na salon natindi mwana ngai ya liboso azoyebisanga papa place wana lunga place wana bazosenga nga telefone mwana ngai ya liboso azoyebisanga papa pesa bango telefone wana bazoboma yo zela nana siko ntango bazosenga telefone obanda kosolola bango na monoko nini yo ozoloba deja anglais te ngai na koloba lingal mais mwana ngai ayoki anglais. OK, obanda koloba lingala mwana na ayoki na anglais pe interpréter les ya mais parce que na tuni mwana na ngai bazoloba nini mwana zo ebisanga papa bazosenga téléphone bazosenga phone pesa bango phone wana bazobuma yo na longoli téléphone na pesi bango mususu na kati na bango zo ebisanga bazo ebisanga besoin téléphone na yo batindi biso photo buma yo ozo bumangai na zera problème na nani bazo bisanga ite soki ozo soko pesi biso mbongo na biso ya ndako te okokufa na ibisi na yebi monokote mwana ngai liboso bazo solo na bango na tindi mwana ngai kende bobenga mère na yo bakei babengi mère alandi bande ko mutusu bazana quartier wana bakomi wana bantu wana bakei soki bakei bazolanda ngai balandi ngati na kote na lopango mususu mozokima nazokima na kote na lopango mususu lopango wana so na koti mokolo lopango na zolo basoki bango bakotiawa mokolo lopango kote na palais azui arme bantu wana bayibiye yazalaka mabe ayibisinga bo vanda na vandi na ibisiye mwana ngazo ibisaye soki bango batelemi na nzela bazoloba kaka soko kimi luka place kolala soko zongi na kati na ndako wana tokozongela yo butu tokoboma yo mbala moko naza na eloko te na kosala nini fale nakima natika bana na ngai na mwasi nazokende wapi te fo baboma nga place eza bana na ngai na mwasi nazongi na 20h mwasi aye azwi ngai tozongi na ndako so na kote na ndako mwasi azosalela bana biloko ya kolia ba 22h à 23h bazotoke na porte mwasi azoloba mwana na ngai azoloba who's that nana aza na porte bango balobi o biso open nayebisi mwasi na ngai kofongola porte wana te namoni nayoki eza bantu wana mwasi azoloba te to namoni mwana mwasi aza na porte ifo nafungula ye namona kaka nayebisi mwasi na tika makambo ozoloba boye soki omoni kaka bakoti ngai na munya awo me babuto ozopesa muntu confiance me bokofungula porte okokota o eza nde nini
mwasi afunguli porte pa bakoti mbala moko so bakoti bazoyebisa ngai bazalaki combien baza 7 personnes bana mibale bango nyonso bana mibale baza 5 basi mibale so bakoti bazoyebisa ngai o kima lususu tokoboma yolo bovanda na se nasengi bango makasi pardon lembisa ngai nasali nini bayebisi ngai te bovanda na se badéserme ngai kai na kiti navandi na se soki mwasi na ngai abimi akei abenga bantu soki azobima akei akomi na bantu wana eza mboka ya bango bakomi bamama wana bakoti na ndako mbala moko basololi na bantu wana ti bantu wana babimi so bazobima bazolobisa ngai soki awa ifo abima place oyo soko azongi ifo toboma ye ndeko na biso mosusu abengi bataximen kutu ya drive ya nani ya uba komi amemi biso basak mibale ya bilamba na bana na basi basolo na ye bapri ya salaire na ye amemi biso tokomi na église tovandi na église ti sikoyo tokomi na taximen wana azoloba te bino bopesa nga mbongo te namoni bino bozokemba boyi ezalaka bien te bovanda na église mais lobi kozonga place wana te soki ozongi quartier wana eza quartier mabe bakoboma yo navandi na église soki bango namoni bato ya quartier wana bakongole mosusu bazokoma epa na ngai na église wana bazoyebisa ngai kende epa na baprésident na bango eza place oyo ya epi velo wana kende oyebisa baprésident na ye wana baprésident ya bango ya babandi baza babandi président babandi ezali mais so tokomi na ntongo nazwi mwasi na ngai so ngai na tosokende place ya bandi toluka muntu mokolo ozoloba anglais aexplike ye so tozwi muntu mokolo tokei na ye wana tomoni président wana te so ngai naza na mposa ifo namonaka papa journaliste Patrick so nabengi ye ifo ngai respecte nayebisa ye makambo ezosalisa biso mais parce que awa nazosenga bino il faut zela mamuke batata bamama bandeko wa bolingo na banzi ete na mokuse boyoki lisolo ya ndeko na biso Fiston Matanda soki nakoki koresume yango na mokuse ezali ke azalaki kovanda na Congo na Kasai précisément mais papa na ye akufaki na simaliwa papa na ye papa leki na ye Robert Malumba nde ayaki a influencer ye selon ye aebise ki azotinde na Afrique du Sud et ye pe andimaki pe amembaye na Afrique du Sud kokoma bakomi na Afrique du Sud ayeye moko avant bakoma Afrique du Sud aleki na Lubumbashi Afrique du Sud ayebi mutu te batindaki andengwana batindaki bayebisaki oke soko komi na Afrique du Sud okozwa misala nakozwa misala bandako ezali ok azalaki ye moko te aza na mwasi na sibana c'est-à-dire 8 kokoma bakomi en Afrique du Sud awuti ko expliquer bino ba difficulté akoti nango ayebi munoko te bisika kovanda eza te ake na Cape Town et na kokota na détail te ndenga awuti ko expliquer bino misala malunga eza te et aye ko se retrouver na camp violence batake ye ndenga awuti ko expliquer bino mais biso lokola mayangani na Politique TV maison à média nanga moko Patrick Chimanga tata mayangani musala na biso ezali ko salisa ba congolais kokoma bisika ba congolais koyeba nini ezali difficulté na bango pe nini o biso toyi kosala pote tosunga bango tokomisa message na bisika bato bakoki kosunga bango basunga bango tozwaki appel na biso koute pa ndeko na biso Fiston Matanda yango toaki na lombango mpona kokutana na ye koyeba nini ezali koleka na mwana mboka pe nini tokoki komema lokola lisungi bolandi sikoto tuna ye lisungi nini aza nango posa aza na posa tosunga ye azwa tolukele musala ou bien tosunga ye azonga na mboka ou bien tosunga ye tosola na bandi wana batika ye moko nde akomilobela na banzi ete azali pembeni nanga nazongi su micro epa na ye papa Fiston
touti kolanda yo malamu na baye bazolanda biso bayoki yo malamu sikoyo awa tozo comprendre que oza na temps moko difficulté oza na bisika kovanda te musala ezali te ozali na bana ebele yebisanga nano avant na tuna nano lisungi bozo vivre ndenge nini sikoyo bana bazolia ndenge bo vivre ndenge naza na eloko te soki mwasi asalika na salon akozwaka eloko tokolia soki mwasi azwi te asali te tokolala toza na place moko akokende te ndenge boyoki batata bamama bandeko bolingo vie ezali difficile vie ya makasi mpona ndeko na biso Fiston Matanda sikoyo awa ndeko na biso Fiston yebisa biso obengi biso poto ya lokola mayanga ni na politique maison ya media susi na eza ke tosunga yo tobeta mbela pote bakonzi basala nini ozana posa nini eza posa na osiko tosala nini pona fale ngai bazongisa ngai na bana na ngai na mwasi na ngai nazonga epa na biso awa nakokufa na bana nakokoka mboko oyo te mboko eza mabe makasi mboko eza mabe makasi navandi boye naza na papier te naza na mukanda te mboka ya bantu so babumi ngai bana nga bakokende wapi donc so tango bokomaki même ndenge oza na bana bapesho ba papier te seke bana bazokende ba classe te tina lelo bakoti te bakoti classe te mwana liboso aza na âge nini epuis ya suka aza na âge nini mwana liboso aza na 15 ans ya mosusu aza na 13 ans no ya suka aza na combien de mois suka aza na 6 mois batata bamama bandeko ya bolingo monsieur ambassadeur ya République démocratique du Congo na kati ya République ya Afrique du Sud et le reste ya ambassade to équipe ambassade o ezali musala na bino na kati ya République ya Afrique du Sud bozali ba représentant numéro 1 ya gouvernement bozali ba représentant numéro 1 ya président de la République mwana mboka azali akolela azali na posa lisungi azonga Congo azonga yena mwasi na bana 6 kasi ayebite bisikani na kobandela ayebite bisikani na kocha lokolo ayebite bisikani na kocha loboko ndenge bouti boyoki auti ko expliquer ba escroquer ye ba influencer ye ba memi awa mais azali ko souffrir siko bosunga ye s'il vous plaît poete ayeba na kozonga na kati ya mboka numéro na biso ezali affiché na se ya grande ndenge bozotala biso na banzi yete bokobenga biso na lombangu poete toyeba na kosunga ndeko na biso vi na ye ezali en danger tozela te soki eloko mabe komeli ye nsima nde tobanda kosangisa toloba bonabo tosunga ye tango azali na bomo poete ayeba kozonga na ndako mais sikoyo papa Fiston baye bazolanda biso balingi ata bayeba eske ozana mama azali pembeni bana baza pembeni banyonso baza pembeni pamba te omoni na monde ya media ekomi makambo ebele baye bazolanda biso bakoki kokanisa neti tozobetela bango lisolo ya lukuta eske possibilité ozali okoki kobenga ata bana bakota kaka tomona tokotuna bango baquestion te mais mpo baye bazolanda basentir dossier douleur nini oza nango baya bamona epuis tocontinue émission na biso okobenga bango ya mwana liboso ezao ok benga bango exaucé batata bamama bandeko wa bolingo au moment où papa Fiston azobenga bana po baya po bomona bango po lisolo azali kobeta ezali lisolo apasi pe mawa pe tozana posa na lisungi na bino partout dans le monde ezala bino batu bozali na poto na mikili ya Europe ezala bino batu bozana Amérique na mikili ya Amérique ezala bino batu bozana Océanie ezala bino batu bozana Afrique na mikili ya Afrique bosunga biso lisungi na bino ekozala très important muke to ebele ozana ngo tinda ekokomela ndeko na biso parce que à travers ya canal na biso ekokomela ndeko na biso azali na vie ya pasi makasi azali na musala te azali na papier te puis azali na bana 6 mais tokokotisa bango nyonso te tokotisa mibale aza po bomona bango boya yo yakabo yo ya telema bomoni bango awa tozali na bana mibale bazawa kombo na yo nani Exaucé Kalombo kombo na yo nani mama Kabanga Aurélie akula bikola kombo na yo nani Kabanga Aurélie ok tozana Exaucé o atelemi awa na Kabanga atelemi wana o ezali ka bango mibale po toko mema bango nyonso tute ozana âge nini 14 ans Exaucé azana 14 ans limbisanga ozana âge nini 11
Ok, Woody Azana 11 ans, 14 ans, 11 ans. Merci mingi, toko libéré bango, to continuer na papa. Merci mingi, boko kinde. Ok, merci. Batata ba mama bandeko wa bolingo bolandi malamu. Papa fiston. Biso to sali musala na biso ya kobeta mbela ya kokoma epa ya bakonzi soki tosilisia wa émission ekokende directement epa ya monsieur l'ambassadeur ekokende pa ya batu na nyonso tout staff na bango nyonso tout ba contacter biso et puis tozongela yo pe bino nyonso tout bato ya mitema malamu o bozali na posa ko songa ndeko na biso ezala bisika nyonso tout na uti kotanga Amérique, Europe, Afrique bosunga ye balobaka konyi moko etokisaka nzungu te esengeli bakonyi ezala ebele po ete nzungu etoka bile yebela mosapi moko esokolaka elongi te esengeli misapi ezala 5 po ete elongi esokwama mpe etela ezala malamu na banzi ete mpo na lelo tosuki awa mais tokozongela ye puisque esengeli tozonga ntango bino bozotinda ba aide na bino ekokomela ye esengeli aya mpe awa mpona koremercier bino bongo te papa boyi papa na ok tokozongele lisusu oyo ezali première partie na banzi ete bocomprendre na mokuse papa okoki kozongela résumé susi na oyo lisusu eza nini mpo bazwi biso esiko balanda oza na posa ozonga na Congo explique bango susi na oyo eza nini susi na ngai mpo bazongisa ngai na Congo na bana na ngai na mwasi tokokemba makasi toza na dokima ya mboka oyo te fo tozonga epa na biso nakobimisa bana ngai bakokufa bana ngai bakokufa lobi wana balali na nzala balia kaka eloko te biloko nyonso babwaki biloso babandi babeti bango babiloko wana naza na eloko wa te moko ndeko na biso azali na posa lisungi ndenge bozali kolanda yango alors nakosepela mingi soki tosali mbangu tosungi ye ekozala malamu batata ba mama bandeko wa bolingo pona lelo tosuki awa mais ozana liloba na linga avant tosukisa est-ce que papa leki na yo Robert Malunda abengaka yo depuis okomi awa depuis nakomi awa azobenga te atindilinga message moko naza nango ya depuis atindilinga message wana a bloqué ngai na téléphone jusqu'alors papa wana eza papa mabe papa wana eza mabe seko bombi bana na ye place a bien azotinda nga place a mabe eza bien te donc ndeko Robert Malunda papa leki ya Fiston Matanda makambo sali selo mwana mboka Fiston Matanda izali malamu te o escroquer ye o influencer ye ozali na âge nini ngai naza na 45 ans. Ok, on influencé ye même si on a 45 ans mais ako yokeli yo lokola papa leki na ye na ndenge ya culture mboka on influencé lelo azali ko se retrouver na kati Afrique du Sud azana musala te azana mukanda te bana bazana bisika kolala te pasi makasi mais awa toye pona ko senga revanche pa na ote mais toye ko senga lisungi pa ya bande ko na biso sto ya monde ba mekana ko sunga ye po ete makambo ezala bien pona lelo to suki awa to mona nimbala sima liloba na suka pona lelo le problème est ça boy parce que nazoloba il faut ambassadeur il faut azong sabitozo senga ye makasi toza na eloko mokote lobela makasi monsieur l'ambassadeur ayokai il faut na ebisaye papa ambassadeur il faut asala ko effort azong sabiso tozo senga ye makasi naza na place akolala na bana te bana bazana biloko kolia te lelo boyi tokosala nde nini tozosenga ye makasi amema biso azongisa biso na Congo so na komi na Congo wana nakolela te naza na biloko na ngai ebele kuna pere na ngai atikali ngai na biloko na ngai kuna parce que pere na ngai wana eza na motema mabe mpo na azongisa atindi ngai mpo na azwaka biloko ya pere na ngai eza bien te nazosenga pa ambassadeur azongisa ngai na Congo na kokufa awa naza na ndako te naza na biloko kolia te soki bakolia ifo nazela ka mwa sasala ka makambo ya suki soki bakrea bakomite bana wana bakolala nakosala nde nini na banzi ete monsieur ambassadeur oyoki mbela kouta na moko ya bana na yo congolais na kati ya mboka ya Afrique du Sud tomonani mbala sima merci meko merci mwana mboka ok tomonani merci